majorité ya deux fois basi on est sur terme on mais za bongo ndena yoka deux fois mingi ya basi ba uta angoleza afrique tout ça ils pena vrai c'est vrai na ba PD ah bon ils pena vrai pena donc on a bien rebellé quoi donc on a zo lobaté fala loba angolais comme le la poto loba makamo pena eza réalité donc angolais qui ndaba comportement eza kuna et que na logo la poto pour monte soki azaki na kisasa za PD au monde eka PD mo salité kasi mo la ko ni atama ko angola sokoni. L'homme prudent voit le mal de loin. Pour toi, les lesbiennes, peneza normal, pena, wana kutu donc base na bango des aginda angola pena. Et ba loana, bango la pe mutu ba yena banzela ya ba Turquie, ba yena banzela ya ba Grèce, ba kena banzela ya ba Brésil, tina ba États-Unis en tout cas, loana pena ya ba lesbienne ba PD, bango la tozana bango tina ba France, tina ba États-Unis wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon, bango pe ba koma pe na be stratégie, solo lingi otuni utangola ba koma wangala. Ah, on wangala te na utangola te na ya direct. Pour ceux qui alobi utangola, basi songolo ba utangola. Biso mibali to koma mona ba suspect makasi. Donc dans la confiance na bango te 600%. To pe sa bango ata mususu 10% confiance. 90% dans la confiance na bango. Utangola. Po to yebi ba comportement na ba. Yango lele koma sozo linga mutu azo bomba. Ote yo uta piboy tenga na uta na kisasa direct na anga pa yebi soka lobi angola comme susu okoyi ko lingete na ba nini na ba comportement oyo ba leki nango na banzela wana tala mwasi azo uta kisasa aye angola aleki ba frontière na angola pa ko ma capitale alongwe na kata capitale aye Turquie alongo Turquie aye Grèce alongo Grèce aye Italie aye France. Bon, t'as là parcours moi son aleki. L'homme prudent voit le mal de loin. Peut-être basi moko na ko mona ngo ya ndo be kindo keza na kata ngola. Eza na petit moko azaki camarade ya momi na mo to tanga ba kombezate. Te ma bande ko sepela na ngala comportement na ngai. Moi si soki na pese monga bloko li pas que des skwanza. Soki basali ba chala bango basi si pas le kana ranger ya bato bokoko. Ari ndo ko somba sakalala. Donc ati la nga na Damas so bon wala so bato tilo na kata Damas et comme ça so li yango trop et comme ça mbalo ya kisengi et comme ça mbalo la zoba donc ba tsheba bina bazakala biso ni donc mi bala ngola presse ma mingi ba dama ba ba wana baninga tango kokie papi ke metolo bela vie papi ke metolo bela vie yo je saute pas Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo toto za baninga na bango tozalaka baninga te jaza totika la kozala baninga Papi Gen tolobe la vie Ambro Jenny, Papi Gen, nazala moninga na yote, Papi Gen, nazala moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gen, tout le bélavier, c'est nazala moninga na yote. Est-ce que nazala moninga na yote, Papi Gen, tout le bélavier. Nazalaka, moninga na yote, je ne suis pas ton ami. Papi Gen, tout le bélavier. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi, je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te.
Azalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis, to Pesibino Mbote partout, beaucoup disposer encore bâton. Il y a Kolanda Bisso Boye à travers Tolobé la vie officielle. Voilà, merci de votre fidélité, Bandeko Kolanda Bisso partout, merci à vous. Lelo Nazan a réel plaisir, Yakoyamba, Ponabino, Julien Kelentungi, Yazali Moko Yabana Libanda, Moto Atamboli Motro. Tu aimes bien le tour de moi solo. Banangola bo benda ba télévision parce que makambo zo salama ezo senga vraiment que tout le bela sur yango donc benda télévision o makamba koloba ezali Washington merci nayo merci na grande équipe à tout le bela vie Jérémy na Canada nazomona zo Didier nazomona lisusu IP de Coca de London et merci na Émile Bamba de Zurich Sambino no barama trop il a dit il a fait. Il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo. Vanda Oyo Kalisolo Angola. En tout cas, merci na binoto, bato yo. Bo landa kabiso zino go de makulusu bino batangola, big en tout bo prêtre. Bo vanda to solo là. Julien Kele. Bonjour. Yeah, bonjour Papi Gen. Tolobela vie. Ah, ok. Bonjour, ça va? En tout cas, santé pina très bien en Hollande Zambé. Ok. Ezali ezamba liboso te ezamba liboso memba liboso pété asuka pété parce que tondo yamba la biso tondo développer moi trop quoi. En tout cas, merci beaucoup pena. Alors, bonne santé, ça va? En tout cas, santé l'Angola Nzambé. Qui m'est allié? En tout cas, qui m'est pena. Alors, Julien, tu as bien le loto mécano ko solo là par rapport il y a ndena autoloba wana debut émission ngana lobby ozali moko ya bana libanda. Aux amoko ya c'est-à-dire représentant tout bien représentant bana il y a ba réfugié donc Julien Kelentungi représenta il y a ba réfugié OK alors yo le kambo kanyo le kangola en tout cas justement na le cas Angola na passé bo jeunesse nanga pena tonde na Angola donc na coach Angola na âge justement il y a 22 ans donc ça fait dire na coach na 2000 ans. Ok. Donc, c'est-à-dire, vidéo, est très important. C'est-à-dire, tout ça, est important, fait, to yamba yo boy, parce que, maman, tonton, le beza, t'as la vidéo, oyo. Vidéo, toujours l'accent, on va te belé. T'as la vidéo, oyo. Je crois qu'il y a au moni vidéo, oyo. On a yo. Ce qui yo, yo, mona boy. Tout ça, minangola, hein, place oyo, outil. Vidéo, le beloni, t'as mon moni vidéo, t'as mon mona qui est, je crois qu'il y a mon tournion super à mon vidéo. Yo, pour nos vidéos, le beloni. En tout cas, vidéo en opinion salenga y passe makasi wana za petit sœur na ngai pena. Donc tu vas une millier moko pena Colette. OK. Tu vas une pena quartier moko ayebi ngai pe nazala qui ont justement parmi à ba jeune oyo ba se présenter ka quartier na makamba sap bote na makamba propre monte ba jeune moko ba courager. En tout cas, naza parmi moko ya ba jeune ayebi ngai très bien pena makasi petit Colette. Donc là na mona vidéo en tout cas il sala ngai passe makasi parce que nayebi petit yango très bien makasi aza pena fille moko borokoko là azaki moi sikitoko makasi paza fille moko aza pena femme forte. Donc na kamwe ko tuti na moni ba vidéo ndengwa la po ngai senga na yebela ki azali na kopene mo bande ko vivre na bande ko kende ko tu ba Chine yepe Colette pe bande pe ko ke ba Chine donc na niveau yo na moneli na mobala bimi nango na mobalo ya bimi na ye puis en tout cas je regrette beaucoup donc à niveau na été mobali o bakangi na ye donc il a niveau pena ya été donc il n'a regretté pena makasi pena. Alors je dis na lingana no yo zali mieux placé ndela ya bi on a pesi mbote pa ya kisanga na manga côté là et puis moi l'Angola yamba kisanga la bato belé babenga tout ça la suite nango mais
ça va bien à Luxembourg talakaka mais nabi que un jour on va vous permettre pour tout le monde mais quand on connaît ça biso réalité ya Angola na makambo Italie bankento bo vivaka ndenge nini c'est-à-dire réalité Angola na makambo ya mabala makambo basi bo vivaka ndenge parce que mutu peut fois mobile fois va na moi si parce que bo vivaka ndenge na c'est-à-dire réalité a kuneza ndenge bon na tikelo miko bon ndoto lo baraboye ba ndeko ba utaka Congo Kisasa na bandeko ya basu ba utaka Congo Kisasa lecto yaka na Angola donc ils allaient loka molimo moko mutela tarabiso donc ça fait dire ceux to meli ba maya ba tanki wana bongo te to meli to lie biloko akuna donc moi esprit na biso échangeara na sens nini so roza expliquer au côté na profondeur ya molimo o ezana kati Angola donc ça fait dire mutula ka côté Angola komaka na molimo moko to comprendre raté mutu mususa koza na zalaki ne pina maser donc fille moko ya kimia na Kisasa mwana malambu na mwana ndauka soka yeka Angola donc ya bandi ko pente ba câble donc il y a mobile pour mona zalaki pina sango garçon moko pina très bien makasi soka côté Angola on a ba comportement moko très bizarre makasi na moment to vendre dans la carte Angola donc Angola pina zali oyo loba Patrice frère Patrice go aloba pina satala la rakuna donc c'est vrai pina pour comporter mes en angolais un comportement moko très bizarre donc ça fait dire attends la balunda no komona muntu abomi libala na porte ake kokota ne libala na porte elandi donc ba mona makambo ezo nango normal kasi ça pour na bangolais te kasi ça pour na biso batu to uta Kisasa donc comportement ezo na bangolais batu te oui non biso batu uta Kisasa ndeto ye siko na ba comportement wana o elati biso na kati angolais bongela elata bango moko ba propre ba Angola kasi lati bandeko o bazo uta ba étranger bazo uta libana mboka donc ça dit to même comportement na biso wana na Angola quoi donc ça veut dire to yaka na comportement wana te kasi là to yaka Angola to yaka lata ka molimo moko boy ewe ezalaka kuna siko ebongi molimo ngo lata bana baza kuna bana mboka kasi lata ka siko biso siko nde mutu to zalaka faible eza lokola pasteur na kate glissa zo benga la molimo abe o aza faible ça inini elati o aza très éveillé ça inini eleki donc biso siko to zalaka faible makasi yango lata ka biso siko ça la ndenge nini que moi c'est bomi libala awa parce que ba jeune pe na Lagos les alliés ba Lagos pa makambo est-ce que ça rendenge nini pour ba ça soit mon on dirait ça ba aventure et ça rendenge nini moi c'est bomi libala awa à côté awa et puis moto ya tiki kuna réaction aux rendenge nini parce que moto wana pa vendre escamo si ba yeba vraiment de vraiment net quoi bandeko et au sala moto wana d'abord ndenge nini oyo ba tiki na ndako ba ko libala place ya moto ya yebi bon Angola ba comportement les gars kuna ba nyonso ba mona makambo c'est normal donc ils en sont expliqué ndé tamsusu ko sala tamsusu ma double kasi na règlement pena ya vie soko kangi mwasi na yo na mobile soki biloko neza na kata ndoko na bimisa valise na yo sala vie na o bima kende na o kasi eloko pesa ka mutu kanda po mutu akoma tamso ko beta mwasi monte muta sala likamo bo ya mabe eza cause ya mwasi yo mwasi bakangi yo na mobali kaso zotia munoko ya onde mu depesa mobali kanda mobali tamso ko beto bon ta sala muninga mususu wana oyo ya ko sala détournement justement partir ya la maison o kamata o menacer donc ça fait dire ba comportement ils na basu wala bo muta do sala mabe kasi azonzima te conscience ne moko ezo sala kasi azonzima te azo sala mabe donc ya mwana eloko epesa ka kanda kasi na moto lokola ngai ne na zabu soki par exemple nakangi mwasi na ngai na mobali en tout cas soki bilamba na ngeza kuna na obisaka ba valise na ngai na tike na mobali wana ba continuer vie na bango vie ezama molai et puis nde balobaka la vie continue hein pour la bato baza ko vivre vie eza ko continuer tozo kutana kaka Lobby Julien Nkele Tsungi oyo kokuta na mwasi moko oyo sali fille moko boye apesi au parcours na ye a uta bangola yozo luka mwasi yoko bala oyo uti kuyoza témoin kilo yoza la kuna mwasi moko Angola aye pona yo obala ye bon wana lobelaka yo wa ba tutelo bela yo. C'est l'expérience na yo. Bon, mukonza mboka yoka de matoyi.
Donc, Baso Baouti Angola, c'est 100%, 80 Baza Yamabe. 80? Et Baza Yamabe. Donc, ça fait dire 20 Bakoui Gozala, Yamalam. Donc, parmi. Donc, ça dit majorité. Majorité, donc, ça fait dire Bakoui Gozala 20 Yamalam. Nan, on préféré na 20 wana, na mekokuta na oyo ya 20, na moko ya ba 20 wana nde ana sava na kokina gobala. Non, mais quand on va expliquer, Bicho, pardon, parce que on dit sur 100%. On dit 100%, il y a 80%. Ça dit majorité basée à Mabé. C'est que Mabé en Gozandengeni, mais quand on confond, c'est Mabé en Gozandengeni. Bon, Mabé en Gozandengeni, tout le monde a le rôle à petit sœur, n'a sali ba comportement nae. Colette, hein? Colette, n'a sali ba comportement nae. En tout cas, ils ont raté. Nda kwa libala. Bote mbeto libala bala isa mobile mi balite. Ça fait dire l'air yo zo vivre na mobile quel que soit. Mobile wana tam susu. Azo sala yo tam susu ba comportement moko oyo ya mabe tam susu azo kipe yo te tam susu azo futelo ndaku te pour mobile on lobaki a outi voyage pour mobile a outi voyage ye na sima zo kocha mibali donc ça fait dire mokonza mboka yo kaka dema toi toko condamner Colette tina 100% te toko condamner pe mobile wa te toko condamner pe jeune garçon la te ayaki ça fait dire poto balancer kasi Colette pena normalement toko kotele te asali ya mabe soka monaki azana ba djenda nae normalement alingaki ayibisa mbalo wana ba futa ta chambre kasoko ndo kota mobali oya ba polo le mec wana balaye auto balaye balaye kasi jamais pour na ba discussion to wande ko mona ba zolo ba yo na mobala auto bala auto ça fait dire mobile wana balaki a voyager so hier azo salongi sima ba détournement justement partir à la maison donc a sali elo ke zala raté so ki atonda raté normalement le balingani na mobali mosusu kendo ko sala bozoba nao na libanda bongo to kendo ko kota na ndaka mobali no sala bozoba no kasi na ndaka mobali nao asali loko wana ezala rapinate en tout cas to ko kokotela ite bon pour na part ya mobali oyo aye ko kanga bango nenga tiki jeune wana mutakala tam so na volonté na ite zaki tam so impolitesse ya mwasi ozoloba na mwasi azo sala babiloko mo azozomsela mobali ba langage bo oyo ezanda kuna ye donc si donc ça veut dire kanda wana tamsu yango epesaki mobali kanda sala nini alongola mobali wana bilamba a déshabiller kasi eloko asalaki azande kone mobali akoki kosala ba niveau na te otika muninga mutakala bo tozo condamner pe na ndeko oyo yaki kokota na ndako ya Colette ata yo moko pe na ndeko na ngai pena pourquoi olingo tsa vino na risque ndako oyo yebite oyebi 4 ke kwa ndako wana te donc olongoli ka makolo na yo oke kokota na ndako ya mwasi olali pe kuna na lobi na tongo olamuki donc tse vino na risque na yebaka lisolo moko boye tozaki na dépôt ya mabaya na kikolo tozobeta lisolo na yebaka jeune moko azalaki collègue nanga bongo te azalaki muninga na biso ye pe salamela ye kikolo abika na Angola avant da kota 14 akende ko kotela mwasi ya batu ya soda na kati ya ndako balali ndeti soda wana akende musala kasi na kati ya butu soda wana yi soda la toke ya batamaki na sima porte l'air mwasi azo fungola porte soda la azo kota mista zane na maîtrise te atindika soda na mista bana mbangu mutakala donc ba excusez biso na terme donc ni abana mutakala donc un an au risque vie na onano na soda na tam salinga pa koki ko bomayo deuxième fois okoki ko risque pe vie pour Angola so ba beleli muyibi bongo te Angola so ba moni ndoki batumbaka abana makolongi sema to loba par exemple to kopesa exemple to kopesa lokola Victoire ti Mariano mutakala donc ato tambula na bo na nzela na bako ine wana ba 2 heures wana bako belo pe muyibi bako mona pe sorcier pe bakamati bakangyo batumbio tala ba risque ndenge wana pe donc yambala sima wana zo loba na ba garçon ata tina kata poto abo donc ndako oyo yebite jamais okoki kokende kolala wana donc ça fait dire yango to pesa ka ba conseil koto a part ya mobala Colette oya balaki na Colette acte sali na ndeko mobala wana acte oyo alongwe na ndako ne aye kolala ti na ndaka Colette en tout cas bango nion somisa tu baza na faute sikoyo selon expérience na yo bato balanda biso ndenge yo vandi na Angola eza na to ba parti moko ya basi basala bongo to basi nyoso presque baleka Angola nde 80% pena baza pourri en tout cas molimo wana pena eza pena pona nde to lobika ko 600% eza pena na
80% basi basali lango parce que tokoko lobaka raté pour na basi to tiepe koto mibali 600% ezali susu na 90% ya mibali o basali la kango donc 10% baza malamu donc ba jeune angola baza ba esprit ya mabe donc ina basi na mibali baza ba esprit ya mabe imaginez ozo bodo futela lopango donc comme le roi bengaka voisin voisine donc ça veut dire bozo futela mapango banda ko kangama kasi voisin lula momina voisin lula momina ezalaka te bon te bovandi quartier moko moninga yebi pena wana mwasi ya pichu bon te mwasi wana ya Julien kasi aza ko déranger ye kaka on eza ki muté ya mabe donc yango na tolo ba jeune angola ndeza comportement na bango basi pe angola eza comportement pena ya bango pena basali la kango pena donc ils ont mboka moko en tout cas de la benga Sodome Sodome si parce que on a bien ce qu'il y a na poto awa parce que moi c'est au Angola aye hein tolongola 20 wana parce que déjà majorité zani moi c'est na au Angola aye opo yimbi na ndeko tambola bon ezaki vie passée bon montaza parfait na mokili azati montaza parfait za Jésus-Christ donc monta changera mutu ils ont nzambe kasi presque mami bango bazama boka ici la soloté donc ibazana bango pina batute po parce que nde balobaka moi ça za logo la 7e bête après les crapauds donc ils a pina ya solo pina pe balo o le koti a on a kacha Paris pour le moment de tozolo baboy ils a balo e Angola donc la majorité outi qui ça en tout cas ça va l'omora moké parce que outi Angola leki ebeli imaginez toi moi si azalaki a outi qui ça aye Angola a commis déjà général azadi un esprit moko déjà ko sakana ko tuti moi sona moi sona aye bongote ate Brésil pas qu'il de Mexique pas qu'il des États-Unis là comme en États-Unis moi so na pina boaza moi ça pina so salaire au bali moi ça ninga la ko baron na butu bandia na no dazali moi c'est le Kinshasa alongena Kinshasa akomi Angola tu général akomi général tu formation bon la moko directement général moi so na koti akomi bala moko général okuna ba comportement za angolais za lokola ka ndenge to mona na poto akuna ba beta moi cité avantage eza pour na moi si kuna moi ça comme do foot na oma ba soda basi ba koya bina ba kangi ba beti yo mobile fimbo donc moi ça dans la privilège makasi donc makambo le ga na Angola et kendaka près ndenge moko na makambo za na Europe donc ça veut dire là moi ça zo kota Angola déjà na kotambola ni na koyoka bazolo ba mwasi awa ba beta kayete bo te mwasi awa azan la privilège makasi sika moi ça comme akiteti yango donc là moi ça koti déjà na kati Angola déjà comme idée général déjà parce qu'on a moment là moi ça na zo kende Brésil pas que le Mexique tia comme États-Unis là zo comme en États-Unis là moi ça nga so balier Zambie kaka pas go baron na butu deuxième fois moi si a outi qui ça aye Angola a commis général aye Turquie ba pété bakisami aye Grèce ba pété bakisami là razo côte à Belgique et Italie au Suisse là à côte français bon moi ça nga moi ça ça na ite azan esprit ya koleka moi so outi qui ça direct France balamoko azan esprit koleka yi po ye à l'équipe frontière ya ndenge na ndenge kutena ba risque ya ndenge na ndenge donc ça veut dire na banzelo ya zoyo na ba risque o ya zo kutala na nzela ya mdizo commissaire sur esprit ko uta Kinshasa ko yati Angola na frontière wana pona basi eloni elekaka bon ko uta Kinshasa l'expérience na yo ko uta Kinshasa ti okota na Angola nano en tout cas na ba frontière wana nyonso na bozo belika makasi parce que ba propre angolais bango moko ba soda na bango en tout cas bazalaka complexe na ba momi na biso ya ko sakana ko balela ba momi na biso grave sikoyo na boya ko koloba no jeté miti ako profiter na si donc nde balobaka balingaka mwasi na ta faiblesse te ako profiter na faiblesse na yo moko bopo ebi koloba langi te comme susu pona kokota vivre ozana billet te pona kokota ozana visa te tout ça na ako profiter na yango donc ça veut dire na batambiso kokota na bangola wana
ezalaka rire loge. Donc moi ça koki kolekate obligatoire il faut en tout cas soko ozana faut basasa soko ozana montute oyo azo se protéger yo en tout cas pour bamba manatami donc ebele oyo bazana soko na jona ayena jona soko dans la jono ana ça va jona ope à défendre yo pe ayeba portugais azala pe na billette soko na billette ité. Donc moi c'est qu'on a basasi après azongi pe normal kasi moi c'est aza lokola nyoka lekili kwa libangati sans trace donc ba rezoyer kaka ba itie mobali na kasho koto moi si ba bien nyoka lekili banga izaka sans trace donc bazui moi si ba tie na kasho yo mobali ba tie na kasho o ba rosale pas moi si yo yebate to pe beaucoup ta pas beto pe faire moi ça t'a l'avantage na ata l'avantage tamsu na sima ya moi si ya wana ba pesi no passage bokota. Donc ça fait dire que les voilà ba frontière nyonso ezala nzela lofu ezala nzela kabinda ezala nzela ya soyo donc ba comportement na ezapena ya kosakana te. Donc ça dit soyo moi c'est les 15 la frontière il faut banger makasi kasi on a tout le expérience la saison mata déjà oh nyonso ya l'équipe mbonga nyonso ya l'équipe général malamo ya ngwa le kotisi esprit la zoko ma capitale akumi ba moko esprit mabe donc yosko zo bala nzande yasa de général aza de général na poto ibite yasa lata de donc si to vanda na bango na kata ndako wana na kata ngola ti to vivre na bango moi si azana idée ni mususu donc mobali pas na idée ni mususu kasi bolala ambetu moko bima singa moko okuta na pena na moi si boza pena même diapason esprit pena eza rare na kata ngola donc boko na moi si 5 ans kasi moi ça zo raisonner ndenge na ye mobali pas zo raisonner ndenge na ye mobali abomba mbongo ndenge na ye moi si pas bomba mbongo ndenge kasi mais recto sala pona kata ngola bato batongi bandako ba immeuble o basali makama minene po bazalaki bomoko mwasi na mbali so boza bomoko bokende liboso kasi mabala na biso mususu o ezoleka na kati ngola presque mingi baza bomoko te donc ça fait dire comportement o ezana ba basio baza na kati bangola baza na ba comportement moko très bizarre batonda kate donc na mibali batonda kate na mibali na basi en tout cas ba démon pour là to koma là to zo mila ba mayo wana ya tanki là toujours comme toujours les biloko ndengwana donc esprit na biso comme na ba façon moko boye donc ça dit tout le bagage mamboka wana faut longola zuwa so ngo vivre longtemps donc kolongola la zuwa na mtena no yo moko na mitana na place na moko pour na santé yo moko pour na vie na yo moko o beta moi si boye ba moi ça piquer crise moi ça kufi o kota kashwa ba ko beta au 10 ans so ko zaki na 40 ans bimati na 50 ans mi fatigué o de choses na 50 ans. Donc ça veut dire c'est mort o yo moko o miye beloko nini yo ko luka na kati ngola donc ça veut dire so kuté na moi ça sali o mabe bon je m'en fous so landi makamba ba so robela pe paralysé kabane katika to sa musala ndeni o lia ndenge ni no vivre ndeni donc siko yo to ba ke c'est l'expérience na yo moi si o ya utia moi si o leki na ngola aza moi si moi aza très dangereux quoi. En tout cas, ça est très dangereux. Si 100%, ça est 80%, ça très dangereux. Mais oui, on a même expliqué. Donc, on a avec l'expérience. Oui, oui, on a beti na be ngana kocha ngola boy na 2000 na bimi ngola na beti 18 ans na kata ngola. Donc ça fait dire na bimi ngola na 2019 donc ça veut dire na beti 18 ans na kata ngola on a yebi ba comportement ya basi ngola na ba garçon ya ngola donc baza ba esprit moko ya mabe ya makasi donc voilà par exemple boy na ko pesa exemple moko boy l'un nazala qui célibataire na kutana na tantine moko moyen ya ko tanga komboneza te pona signe respect normal donc fi yango azalaki kovanda na kuka pe makambango mingi et ça la mara na kuka donc ça veut dire ba fi ya kuka baza ba esprit ya mabe na façon moko na kindumbela ta bango je comprends pas bien sûr angolais na ba quartier na mabe za nango ba palange za nango ba sapo ezali ba mabor ba petrangoli ba tamba ba ojaenda tous ces ans nango kasi kuka ndela mona exemple millier moko boye talaka ka izinya masangiza na makata quartier na donc esprit moko tambula na quartier na c'est impossible akuka na kota kuka na yana kuta na tanti na onji sema na sepe na ye pas sepe na ngai bon na bina rotale na ndako na ye
na epe kotale na ndako na kuka wana nga na sombi lopango na bita na tongi kasi na utaka bita na zoya sikoyo kwa visitaka ye na epe na kutani na kuti na ndako na ye bon azaki pe moi bien placé na ye azaki na moi jeune fille na ye kasi ba condition pe na nga na lingela na vivre là na kutaki na ba condition na penate na kuti na kata ndako donc chaleur na façon moko donc ya kosaka na kutu te donc ato ozolia donc mutoki ezobima yo natali pena nga bi rien na osali surprise lobi nango naki na kosombela ye climatiseur ya LG ya Gaillard wana pena ya numéro suka wana pena LG ya Gaillard nasali surprise na sombeli na magasin na oja enda ya zalaki te na ye nango tina ndako na ye na kitisi yango akotio na kati ya ndako na poko ala ye boye atala bo climatiseur ba ilie lobi na wana to bengi bato ba montaka batata ba monter bon abandai ko vandela ba kitcha pembe kamati na sombeli el moko divo etile na kati ya palais batie climatiseur ba bongisi palais climatiseur batie ba lancer climatiseur azali na ndako ya chambre salon cuisine na biso ba wana so batie yango chambre fa le côte ekosa malili tina chambre malili tina sambetu malili tina cuisine donc salon kutu boye ekomi chambre folle donc lorsque va na kata palo za l'aise makasi on ne peut pas na mwasi boye neti voisin na ngai oto kangami na ye bandako so nga par exemple mokolo na ye kotala mwasi na ye okutaki na voisin na ta mosusu ye so bazo solola bonga na mona ezaka normal les voisins benga ngai pe beau frère tout ça boy image mabe za nango pete donc okuta bon lo okota na kata ndako bo beti porte lo okota bo kuti bango mi bale bazo sola tamsu le nga na oyana na tamsu na ba gâteau ba boudin tout ça boy on lié ensemble bo tiepe la messe mo na pe les mecs qui on a pe les beaux frères na nga na pe moi pe azu pe moi boudin moi gâteau moi la pe wana otenga na tiki bino na bimi boko zepe na momi seke esenga po la lola lilobi na tongo ok na donc to vivre na biso pe ka très bien ndenge zela kaka moi matata ka moi mokie ndenge zela kaka esenga ki po to kabwa na biso la to kabwani na ye ko zwanda na kuka na longwe na lupango na ngai po million ezaki milemo nouvelle cité donc musiki leka ki na ba copine na zo sala esenga kite pona longwa kuna na tia ba locataire na kamata na luka ndaku na yeko zo peka ndaku na kuka asali se station de service ici ba sukula ba car bazo sala bazo bongisa bazo sukula ba tapis ba ning tout ça donc asali moi petit compagnie na ngai moko na kati ya journée d'angola wana boye na kuka wana boye siko ezaki na petit moko ayake pa na nga wana trop azaki commissionnaire donc base na ya tango comme lokola pembeni ya station de service na ngai soki cria bengi akoloba te yaka na station de service naza wana boye ezali mwa référence moko boye nde na kosola pe tango pa yeba ngai pe abakomona ngai pe chez bango siko grand frère ya petit wana petit commissionnaire grand frère na bango on a bandé ko kuta na kati ya ndako so na kati gaga ya masolo boye nde to solaka na petit ayebi pe ngai pe na momia pe to sila na biso déjà nde na kati gaga masolo ndiko betela nga masolo kaka vieyo e barade kasi ve na ngai boye tie bandé ko mone wana boye kasi bandé ko bima pe kana na momino wana boye so na teli azobenga nga beau frère tala position nazoloba no siko mona siko comportement ba jeune angola tala ce qui est mabe ozobenga nga beau frère donc na yepe na boudin pe okamati po kati pe na gâteau po dami kasi bino na momio na bobima na bino donc ba yebe na bango te occupé vie na nga te nga pe occupé vie na ote kasi les mecs on a na mwasi na ye azali na Brésil donc babima na bango mbala moko petonga ebisi na bi ve kutu yo kutu boye bande kozala soko koti olali kuna lobi na tongo lo ozobima ezalaki na garçon moko be boye ayaka wana boye aza nanyo ba DJ ko bato babwaka bato na baba na babare ko babenga bango banani baza lokola ba DJ ka o batalaku abi obongo yebite
ezalaki abandaki lisusu kovivre le ye toboza na ye babandaki kovivre lisusu na jeune moko abandaki koya kokotele wana boye yo soki obimi jeune wana koti bongo te soki yo ye jeune wana bimi yo ye tala kutu jeune wana kuta bandaki kokote soki natali jeune yango nayebi ye en tout cas na regrettant na façon moko impossible natali nga abibasi baza bandoki makasi Julien lobi ke nga naoki mawa na place na yo mais bon eza réalité libanda bato bele baleka bamonda libanda te bayi réalité ote réalité oza réalité mofo boluka boyeba yango toza wana mpona tolasano ba mais eloko mo nayoka baobi majorité ya deux fois basi olimisaka terme wana mais eza bongo nde nayoka deux fois mingi ya basi bauta angola eza vrai tout ça eza pena ya vrai eza vrai na bapede ah bon eza pena ya vrai pena donc kuna bile rebelle quoi donc yana zoloba te fala loba angola comme lokola poto loba makamo pena eza réalité donc angola kenda ba comportement eza kuna ekenda lokola poto po montu soki azaki na kisasa za pede o mona ekaka pede moko salite kasi mokola ko niata makolo angola asuka mimbala moko moni pe ba activité moni pe ba mbongo tout ça boye pour parce que ando robima justement peda ando robima entre na bastu oyo ba soloka ko bandoki ba bosi wana bazana kacha bangola ando bima na bango ba bosi wana basona ngoli bato bazokota ba mambo ba biloko na ba moment de ténèbres ba sepela ko bima na batandengo wana donc ça veut dire au monde pena pede pena fumwa mi pena ko to be ba lesbienne peneza normal pena wana kutu donc base na bango ndezaki ndangola pena pe ba lowana bango wana pe mutu baye na banzela ya ba Turquie baye na banzela ya ba Grèce bakena banzela ya ba Brésil tina ba États-Unis en tout cas lowana pena ya ba lesbienne na ba PD bango wana tozana bango tina ba France tina ba États-Unis wana donc ça dit to ba ke lowana inde BBC do lowana pe quelque part ça na moi ya moi responsabilité ya ko bebisa mokili loi bon en tout cas nengo wana pena eza ndenge na po ekomona yo mutu oza mobali bakoma kobima na yo na nsima eza c'est normalité bongo te yo oza mwasi okoma kolata sexe ya mwana mobali mpo obimaka na moningano mwasi eza eloko moko eza pena mabe makasi pena donc eza ndenge voilà tolongwe na tolongwe angola pa oye kasi ba lesbienne basalaka ba fente baza pena lokola basi ne bazalaka donc ngai nazalaka na fille moko azaki lesbienne abandaki kosepela na nga na façon moko impossible mpo nga nako na angola na boye nakolaki pena enregistrement nde balobaka pena bokose donc nazali mobali pena kitoko bien sûr ba age epusani déjà bon eza c'est normal po tozobota bakitoko ezoki epa bana donc fille yango akataki nga na façon moko impossible bon ngai mpe na bandai pena koévite mpo nga nazala so na nga na mwasi na ndako mpona sala enregistrement détournement justement partir à la maison nakokaka yango pena te abandai kokangama na ngai te Julien nasepela na o tobota ngana azalaki lesbienne tobota na o na soko tali okumisi mwasi aza lele bon mokolo mosusu ndenge ezalaka kaka éviter ngai boye nga mpe nalingaki na découvrir eloko nini nango oyo bana basi oyo bakoma lokwa bana mibali kasi le enregistrement boye tosalaki na ya mi boye baza na bango kalokwa basi nde basalaka basembla mais oui baza ne mwasi soki abiakanga zemi akobota akoyoka donc ça veut dire aza mpe kaka lokola mwasi ndenge mwasi azayelaka ndenge mwasi ayokaka donc baza na bango ndenge moko eza mpe lokolo njisema ba PDP soki alobi azwa mwasi abanda kovivre na ye akoyoka lokola mibali nyonso ndenge bayokaka donc eza nango ndenge wana voilà alors olongwe Angola okei Turquie okende Turquie oui alors okomi na Turquie ba même comportement lokoyo mona ngo lisuku na Turquie nayebi soki babebisa na Turquie donc biso lona biso la tokotaki 2019 tozalaki pena mwa bien mpo nini toyaki na vision naye mboka mopaya naza na fonte naza na subsistance te mpo ofutela chambre $50 par mois donc ça fait dire soki par exemple oza na mbongo te nalanga kosunga yo
nalanga kopesa donc ça veut dire pourquoi t'en a cop na musala et permetaka o poka mataka o futaka ndako bato kangisa pe mamuke o eko permettre yo o katisa kasi na yebisi yo lo na biso la toyaki na vision ya oke musala batu mususu ndenge bakokaki na ba vision ya oke musala te bakotaki na bango babenga ngo Nino Montako entre Paris, Suisse, Aïe, Turquie, biso bengango kotambusa kotambusa moi batu bagangi azo tambusa wa l'action magasin na suka film officier moi batu tambusa ba 6 mois 100 €. Oui so 100% na ba jeune bazalaki na kata Turquie 30 bazali na ba batu ande kotambusa batu kasi 70 bena ba pesa ki na bango na cop so 2020 les rebeti na 2021 na ebisio lomo ke kotaki na Angola wana siko Angola siko moto komi kuna pena donc souffrance pena régime à pouvoir et salami donc ils ont rien souvena mboke baby ya kosakana te bo lo wana siko le kimi pena bien et na kata Turquie na ba McDonald's na ba supermarché okuta bango wana ba telemi na ba supermarché okuta bango na ba restaurant ba telemi ba désordre ba bitumba kindumba ba kotitina ba kopi ya ba drogue yango monaki na ba 2020 ba petit na biso lisusu oto zalaka na bango ba ndeko mela ba drogue na Angola po ba ko kitisango na Turquie oyoka lisolo te des petits mo ba kufaka ba melaka ba petit na biso mto yamba bango na Turquie te ma biso za na biso pressé à vite biso tchaka cop na biso musala ndo sala na ba compagnie sala ka bikoti sala bilamba moi muke bazo pesa na yeba moi ko s'organiser bango tellement balingi vie apprécier ba cop et ili bango na kata tiki on a te bo kita Luanda bo mela babo bongo boya na ngwa bo to kopesa tam susu 2000 bongo te 1500 vie apprécier au beti premier tour deuxième tour bo ko meli babo boy ko mela koka boy na kati aéroport mutu akamba mi d'ailleurs deux personnes d'ailleurs ba petit biso yamba donc ça dit groupe wana yeli susu ko baby c'est susu Turquie ya ko sakana te groupe wana susu yango wana susu et katisi Grèce les katisi Grèce et vandi na baka pour la Grèce ezalaka la bokoti ezateka directement boleki mbalamo bo vanda na batana ba gré na ba kawana dans susu inane tam susu 8 mois 9 mois bo makambu soke simbité et ko permettre autant susu luka moyeni no kimo ya capital soko yena kata capital na kata antenne donc ya kosakana te eza na ba couleur mususu eza na kati ya Grèce onzimato za na kati ya Grèce isasa kakati isasa kosakana te ça dit comportement ya kosakana te donc baye nango lisusu ya babitumba ya ba désordre ya ba kindumba ya makambele ya bakilele tout ça bu comportement de tozo lobango na minute susu bu yango wana ekabwani mususu bazana ba Italie mususu bazana ba France mususu bazana ba Belgique mususu bazana ba Suisse donc tout ça na ba comportement na sikoyo ndeko Julien Kele nekalo ko yebisa biso selon expérience na yo selon parce que tu yo kouta moko tolobi wana Angola tamboliti alors selon expérience na yo tangu oza komona mwana mwasi awa na mikili awa aza mwana mwasi oyo utaki kuna par exemple azui libala awa tant yota libala wana olobani c'est vrai babi muta changera mais tant ota d'abord muto yo monaki d'abord apparence no liboso o milobelani bon bango pe ba koma pe na be stratégie soko lingi otunyo utangola ba koma wangala koma wangala te na utangola te na ya direct pour ceux qui alobi utangola basinyo sangolo ba utangola biso mibali to koma mona ba spe makasi donc dans la confiance na bango te 600% to pesa bango gata mususu 10% confiance 90% dans la confiance na bango poto yebi ba comportement na bango yango lelo commence ozo linga mutu azo bomba ote yo uta piboy tenga na uta na kisasa direct na anga pa yebi soka lobi Angola tam mususu okoyi ko lingete na ba nini na ba comportement oyo ba leki nango na banzela wana kala mwasi azo uta kisasa aye Angola aleki ba frontière na Angola pa koma capitale alongwe na kata capitale aye Turquie
alongo Turquie, aye Grèce, alongo Grèce, aye Italie, aye France. Bon, tala ba parcours moi son aleki. Bien sûr, les patients moi si ba content en gros te cassé. Ce qui peut moi ça bien expliquer ba parcours na peu boy. Aux na soif pénal revivre na été. Ah oui. Aux na soif revivre na été cassé. To boy ba ngote ba ndeko na biso basi ba changer de ba comportement. Voilà. So ba ba comportement mabe, oya ba comportement la bango ya bangola, ya ba Turquie, ya ba Grèce, ba tika yango na ba nzelo ba utaki, nenga comme na kata capitale ya France na Paris a changer comportement. Sikoyo pona yo okopesa mutu conseil nini par exemple. Na mo expérience na yo, so kutela moi parce que déjà bazo wangana. Otunyo le katenga na direct. Siko mutu mo yo yebi par exemple ndeko na yo tout chabongo ndeko na yo to pire master no moko kutena moi si moi si on a betela a bomba di solo wana ya Angola le Angola te oyebi ke so bien le Angola te to bien très dangereuse a bomba di solo wana entasko yo yebi siko ba okena libala yo okopesa master no pe no kopesa conseil to ndeko na yo kopesa conseil. Bon conseil on peut se libala et pone coloté et pone pe AJPT. Donc ça fait dire par rapport au comportement, il y a un comportement tout le bien. Bon, si tu as to condamné kaka, ba fille kaka, il y a 100% on les a mabé. De ba comportement la presse mingi, ils ont la femme africaine tout. Et alors ba outil ba ki ça ba yé a ba dans ba comportement là. To basi na basi ba za ba lolenge na bango, ba comportement na bango. Ils ont la moi si mususu alingi yo. Kasi autre que les privilèges à ça la kabadjenda nae. Donc il y a eu love na yo dans la badjenda nae. Love nae. Quand ça dans la badjenda nae so ba comportement la mingi ils ont basi ba uchangola. Donc ça fait dire il y a aux al mobile nae love nae. Mobile na ndako. Kasi azan la badjenda nae. Bango so ba lingaka so ka kutela mobile o ya nzimi bozo ba no wana en tout cas bo revendre bien. Kasi ko boyi bozo ba wana esika mabali sala ani epanzalaka eza lokwa ngai nde na za boy to kotanga ba kombo te boy ozo vivre na mwasi na kati ndako na beta na fille wana 5 ans na ojaenda na kuka kasi ne bandela bolinga na mwasi comportement moko ya très bien makasi azo linga benda yo okoma pembe na ye le abendio bokomi pembe ni bokomi sika moko là bandi ko bimisa ba comportement na donc ça va li bokesi la pilipilité donc il y a rosakana te moi discussion ka mukie na moi si alobi ote na bimi na ndako yo kanisi loka moi sa ke et puis mama leki na ye kota tanki zonda koti pa neti moi si azalaki na rendez-vous na mobali akene ko la le pa ya mobali kota vala kota shkwanza akene kolala kuna ngala tongo na la moki boye moi ça mon été premier jour ngala monyo akimela ki pa mama leki na deuxième jour na moni moi c'est troisième jour na bien na gene pa mama leki na ye ate mama leki boye kinganya combien ate ote a combien ate on les a charge no moi na biso soka bungiza na mutu nao eningi sho mutu osongi palais boba na ya pena les stations de service na vanda donner la vente là qui le stress et betinga chauffeur nanga moko abanda ki ko poussa car nanga banda ko sa nango taxi atuninga bia te Julien ndeni na moni obozaka moi nzunzu bo vandi bo po nanga bia te quand chauffeur na ba problème botala ko kingani 3e jour lelo azo monda na ta lobi ngai na mona ki azo bima na tunnel moko na 5 heures wana kota shikonda ngabi c'est vrai abisinga mais oui je ma conversation nazo ebisa lobi na ngwana bana zui photo na ye na kati ya palais na keti koto ya shikwanza na koto na nanu ya vala neza koto mokeza nanu ezaka risque ya makasi po okoki kokende kosala desordre moko bakoki koboma yo pe kasi mwasi azalaki mwasi na yo ba 5 heures bana lamuki ba nakomi na tunnel yango namoni petit moko azoteka mo ba whisky ngai bon oyo eza quartier na yebi mutu te nasomba nano whisky nano epa petio nano na bayaka whisky te kasi nasombeli ye 10 paquets ya mike wana ya bachasse wana pona zwana na esprit na ye premier ki ya bimelo na 6 heures apelo 10 paquets mbala moko nazwi ba whisky wana na tiango na poche nde na tuni nga abi naza na petit sœur na ngai moko awa 3 jours 4 jours azomonda na te tala kutu
photo ne yango. Oh là ya tali photo abi oh vie. Kasi momi obazo bima na kata tinelo yo. Oh. Mutuku tazo lia ekutu boye. Eza garçon mo kasala ka mwana ina. Yango bana ina na kisasa bazalaki loko pamba kasi bana ina na kata Angola. Ba grand batu ata na poto abo. Bana ina. Bana taka taka taka. Ata la mde bazo sala ba château rouge na ba château d'eau na bo. Moi si mbala libosa ko ya bo sale manzaka combien 100 € apesi. Il y a deuxième fois à Roluga koti la garçon na esprit nini. Babi mana yepo asala ke manzaka ofeli. Au moins ba comportement la basi Angola. Na basi ba uti ba kiso mo ba comportement ba africain. Ah trop. Donc azota la kaka avantage na. Avantage na ye. Non la bi c'est vrai. Azo bi mena tinela bi ovi azo bi mena tinelo. Kasi vanda muke oromona robima kala mingi te. Na mona bo muke te bo petit na nga moko boyi to yeba inela moninga te fe Julien. Dika ongala na bande ko kola na Angola nam na ya poto te kasi na bande ko vivre le rôle gel moko avant d'aller na mikidi pona dans la temps na zalaka moi tendresse donc qui na ni mamba rola trato. La moninga mbama yebisi misane ya ye wana boya te ka ba whisky na bi oyo vena ngai ve oyo bale biso bale sebiso bambongo pona bande ko sala commerce na zo uta boma na soyi mabaya na kati nango soyo na loué bakar na ye nango Luanda donc l'air biloko zo kita na libongo ba pétrole ba charger la rabiso biloko na conteneur donc ça veut dire que na yebi ba comportement oyo luta ka boma okoma soyo bonte na ba barrière de la tambola na kar na yebi ba comportement basa ba congolo ndenge bazaka faible devant soda Angola donc ako komi pesa ne nzoto pokaka sa ni na leka donc na yebi mo ba comportement na bango maman pétrole mbala moko abandi ko yebiso oh vie na ngai mbala moto betili lisolo na ba pétrole na bonga habité na ko luka mère akimi palais 3 jours oh te vie to kita na palango komi petit na palango na ko mona palo mo salali atiki ndako bakaro porte ya ini ba vitre kasa ko la na porte moko logo la porte ya WC ndako moko logo la kikoso kasi mwasi akimi aye ola le pas gênant là boto lingaki to kamata to beta porte mwasi bima déjà des fractions déjà le poto zela mwasi ti arobima quelques minutes na mona mwasi wana azobima so tali mwasi boy o kamwa makasi to za mulai ndenge moko tale ngamba mwasi ba petona ba do kamwa makasi ba vieux biso kuna quartier to zo kamwa c'est que garçon a tie momi on a kisi mutabone lengi ndobima na mutaboy ba mwasi azobima na tina libamba la mongala na moni na mba mona kangelo bonga bi o utu ndeka bazalaka munoko ndenge wana so million mwasi azotie million mwasi azotia munoko za million moko ezaka rosa erect ba ko bomayo na shikwanza la vala wana na kangi mwasi bo kandeleki ozotu na mwasi uti ote na uti pa camarade na ngai mbata na kangi laksanga siko uti pa camarade na e bonga memanga na lopango ya lala ka meminge pa voisin to comme pa voisin bo to koma kuna bo ote na lala ki abo ba fimo babimi na kata ndako ote lala ki ati to yebi eti na zongi ne siko tina kata lopango mobala la yoki makelele mobala wana sa ina sauter fenêtre pour akimi na zui mwasi na bimine tina prince na mona boye petit na nga mo boye azabe chauffeur taxi la azoleka vie nini nga abi kotanga kana carte to ndeka palais na koti si momi to kiti palais na komi na palais na koti na palais na kangi porte na bina zonga siko kuna deuxième tour laisse na zongi kuna deuxième tour siko na koko yoka sikoyo ba vérité sikoyo ya basi ya mwasi ya sali ba vérité sikoyo esika nga na kuti basi bakomi kolulanga mobali kitoko boye mwasi azangi ndoki te mobali kitoko boye mobali ata propre bota mobali akokobima na ye boye tout ça oh na bandi kotuna bainformation bayebisi nga to mo amikola abeti 4 jours alalaka awa kasi mwasi yango soki boza na ye bozosala na etambusu bolingo baeskize ngai mwasi azoloba banda na banda kolinga mibali nano komisa ngai boye te nana koma na bapo te nana mpe namona mobali aboye te kasi mwasi wana azotrompe yo komona molimo oyo bawutaka nango kisasa le baye Angola melima ya tanki eza na molimo moko elataka bango impudicité ya kindumba lokola Colette ndenge asali donc le Colette asali likambo oyo nga namoni yango grave makasi te mpo nayebi bacomportement ya basi Angola déjà po biso mpe toza bavictime nango donc mwasi mpena toye na kati ya ndako
na kangi mwasi na bandi ko beta mwasi ba vitre parler panzani ndeti yena tata lopango susu moi dio moko le kaka ba policier ba ye ba kanginga na beta 3 jours na rata kasho moi ça lobi ote mbongo na yesu ki $3000 na ye ebungi na nsimba ko sala décharge pour na bima na la kata kasho nazaki na isika na nga moko ebongisaka bapine kwadoko ebongisaka bapine pecho asalela nga mosala bakangi vwama na ye ti aye kotala ngai aelingi aya kotala nga na kati ya kasho na oja yenda akutani na momi na ngai na jeune garçon moko boye balue bazwi taxi na ye na petit na nga baye ti na kati ya kasho ndeti jeune yango ye wana bayele ti na kasho nga na kasho ya ye na mobali na ye wana oyo bakangaki ye oyo nakangaki ye na ye nga mpe nayebi mpe te na ndimi décharge ate na kofuta mbongo na ye babimisi nga na kasho nakute na peti na ngai oyo asalaka epa na ngai ya kwado wana oyo azali comme lokwa ya gérant nde tobetela ngai lisolo ate vie makambo bamomi na bino tokote bamomi yango mpe boye po boboyene ezalaka pasi alokwa batiaka biso na kisi ezalaka pasi na façon moko po boya momi ya ndenge wana ezalaka pasi ya kosala ata jeune wana ya nini wana ya Colette asali bongo ndenge moni ndenge asali wana eza zuwa akoboya mpe Colette te bo eza mwa rare bo pa kota pene esprit so akota esprit te bakozongana na bango siko donc yo tolobaki tolongola 20% wana donc ça dit tolongola 20% wana a tolobera sur 80% oyo tikali yo donc yo na 80% oyo donc moi si robala azate bon ngai pena na loba yango na moment ne na zawa na boti déjà na bana na ngai so elibala eli ngai gloire à Dieu so eli ngai te boye na vai na nga po nyonso ya te so so libala ngo yesko na 80%. Bon na vai na ondengo wana nam donc na tia makamba libala na tia on a 2035 nino toza na 2025 donc na tia on a 2030 na 5 ans encore na tiango 5 ans na raisonner nam po eza la base to okuta na kata français abo bango ko tu mitwe penta donc bango ko tu mitwe ça la bien te ba démon donc ne bandela to bimsolo maloba malamu pour ça na pembe na ye donc boza ko tu ki chéri kutu abimisi déjà comportement na ye bongo lelo so okoti na kata ndako neza pas bomayo eza pas bomayo voilà l'air to zongi palais bolingo ndenge eza na oka bozoba mwasi aza kolela pena papa banda yo linga ngai mobali mosusu nana linga ngai te nana pesa nzoto na moto mosusu te bazokosela nga makambo mpona lakisa yo pena nasali likambo te mwasi azwi mai ya terrasse na kopo na station de service na mai oyo basukolaka bakar oyo evandaka na ya salite wana na mwa esika mo bosali mwa po perdi moko wana boye mwasi azwa mai wana pena na kopo atoka mela sotala dega mwasi ndenge wana ndenge azwi yo l'esprit le yo momoni ndenge wana bomutu akende komela mai ya terrasse mai ya salite basukola bakar mwasi ya lapi ameli yango na bia rien bazokosela mwasi nanga makambo rien bolingo ezongi nango bolingo ezongi nango go ndeti jeune wana mpe aya ntina ndako na nga nga na kasho aya ntina ndako na nga petu wana azokotémoine gérant na ngai wana boye mpe baza basi moko naye komona yango yango ndoloba kindoki eza na kati ya ngola eza na petit moko azalaki camarade ya momi na nga mwa totanga bakombe eza te tema bandeki kosepela na nga na comportement na ngai mwasi soki napesi mbongo ya biloko olia pa kende skwanza soki basali bashala bango basisi pa leka na ranger ya bato ya bokoko akende kosomba basakalala donc atila yango na Damas soko bon wana so bazotilo na kata Damas ekomisa soko lia yango trop ekomisa mobali lokwa ya kisengi ekomisa mobali lokwa la zoba donc batia wapi na basakalala biso nio donc mibala ngola presque mingi badama babor wana donc ata ozomona mwasi azosala mabe moye oloba eza te donc ozomona kaka makambo mwasi azoloba eza kitoko bazokosele makambo mbala moko peti wana mbala moko lere na ya kozwa décision na kokende kaka bapriere oyo ya bapasa na kakwaku baeglise tout ça lere na ye kozwa décision na bi mwana mwasi oyo mpena
pona tika e pona to kokali souté so na landi mwana mwasi na kodai ne na yeko séparer na mwana mwasi wana nde fi on ande yeko yebisanga biyaya na bande ko yokilo mawa tala nango pesaka kingani mbonga biloko leto kindaka na ye to so la bande ko tela on pe ngambo pe déjà na dama déjà yango ovani na uti musalo koti na kata palais ozo dame pondu bona to Thompson Batumba bona dame loko moko beza loko la isha na bisi mwasi eloko nini otilinga na biloko mwasa gangi eloko nele ku relaxa na bimisa biloko na wuta na ona munoko na lakisi bongeza loko la isha soko liango panza na munoko na lakisi tele loko bo obi mwasa biloko nini mwasa ju yango pena mwasi mokali yango donc ça fait dire là il y a liango yango retour et sala nini ils ont gelaki pepe sanga force na sala nini na séparer na donc basa ngolo baza na comportement moko ndeko na ngai donc soto on dit ko bando lo bato banda ko beta lisolo ya mwasi ko banda tongo ti lobby to zana biso solution na bangote. Voilà, en tout cas merci na bandeko bolandi biso, je crois que ndeko na biso Julien Kelentungi azali moko ya bato yo aumeli vraiment l'Angola, donc ndeto lo basomme d'appeler au conseil ba yo kaka awa c'est apprendre ou à laisser ya lobi na bino te ka lobi a te ke oboya mwasi na yo soki nite alobi ka no c'est l'expérience, c'est pour ngape na loba yango basio ba uti ba Lagos neti Lagos ponga na vanda wana. En tout cas, toi, moi, c'est bête, les soga, les kakuna, et à moi, c'est-à-dire, bon, à revoir, il faut t'aller sous bien. Imaginez, mon dans la fonaye. À quel côté qu'on a wind. Mon dans la fonaye, à côté qu'on a wind. Le rôle dans la grand marché, bon, de biso benga ngo kikolo. À dans la fonaye. Kasi, mon dans bimanaye, bato ba futa ticket. Ba kayenshi. Donc, fond ya yo moko marchandise ya yo moko kasi ozo ko futa logo la tokota logo la 1 euro te pona ticket donc monta komi ko bimana yo pona 1 euro kasi yo za na fond tam sous ya 5000 ya ba 3000 marchandise ya to ya donc alingi ko dépenser te yango zo la presse ba momio baza na Angola o ba momio ba teki na ba kikolo wana ba rock wana ba momio la presse ma mingi bato ba bimana bango ba kayensh to ba kayensh wana ba on ba kabulaka ba mesa ba ticket ba mesa ba sala vraiment sécurité na kata windi donc kayensh wana aza lokola mutu moko lokola to benga lokola aza lokola dito benga na kisasa aza lokola dito benga ka muta ba ticket ko na ba kisasa la demande ko kola aza ta la valeur de kasi na muta ticket yangola dans la valeur ya kosakana te pas moi si donc moi ça linga ka vivre na yé po dans la privilège pour repasser mesa. Imaginez-toi, Montou, ozo tu naye, mobali na yo, asala amsa, nazo bombali na ngaza men. Signification men ezanani. Moyibi, ouais. Moi ça doit dire ma mobali na ngai, aza men. Men. Et ça la rage na Angola. Moi je soko lingi men. Et ça le lingi député. En plus sous ba série na biso mutu soki alingi mobali mais ça veut dire frappeur moyibi comme frapper moyibi donc na bangolais so ezaki na ba série na biso mutu soki alingi mutu asala na mai eza lokola yene mutu asala ka chimie ya pétrole wana ote mobali nanga sala na mai donc ba complexe ngwana donc ya kosaka na donc moi ça linga kaka mutu moko kaka oyo asala kombo bongo te moi titre moko bodeti ba kope ezalaki nango pe bato bamona ka bambongo biso bande ko teka mabaya to bande ko mona bambongo bato bande ko teka kisi bande ko mona bambongo donc bango balingi kaka nano tenga mobile nanga za men mobile nanga moyibi. Voilà, merci na bande ko bona biso, je crois que to komi na suka awa, merci de Washington, Jérémy au Canada, merci bande ko no so bona biso, merci à vous. Tous on a besoin ya bandeko bouta les cambo comme on y a repéré cette expérience là c'est important de partager comme boepo tout ça le bon na bateau msuba na msuna Kinshasa on a besoin qui est Angola yeba ko okuta na makambo c'est inévitable okuta na ngo on a besoin ko Lagos au Turquie au Grèce yeba ko okuta na makambo voilà donc ndeko Julien Kele to comme msuna suka pesa mbote tout ça na biso quoi. En tout cas, on a pesi ekiri ya bana barumbu bomoko, on a pesi bango nyonso mbote makasi, on a pesi papa Yobo,
na molonga na ye mama Mireille na kati ya Italie na pesi bango mbote na pesi papa na ngai Sembadi na kati ya Italie na molonga na ye mama Françoise na pesi bango mbote ya makasi na pesi papa oyo aboti ngai papa Mundule na kati ya Italie na pesi mama na ngai Jackie Lufwakenda na kati ya Angola na pesi mbote na pesi Ange Mabala. En tout cas, soit qui retard na robot à l'air à yé poto père double donc qui tient bien en tout cas, a tient bien en tout cas 3 bana na mbala moko. En tout cas, félicitations petit nangai Ange Mabala. Donc on appelle si les vrais jumeaux de Paris, Rosa Lukubika, na pesi mbote na pesi na lipasa naza na Lille, na pesi bango kuna mbote, na pesi Blandine Faya. Les premières dames, il y a noko nanga, na pesi Marceline Kabuya mbote, famille Mobimba, na pesi Papison Lema mbote, na pesi bana nanga nyonso o na bota, na pesi bango mbote, na zana bana 4, okay. Moko aza awa, merci à Kele, Ndozi, à Coxide à 18 ans, ayala apoto na âge à 7 ans, Lelo déjà 18 ans déjà. Donc Kalaming était parent français. Na pesi moi nanga liboso dani na kisasa mbote na pesi Evan ya Angola na pesi Plamedi na kati ya Mwanda mbote ba nanga ibangwa na pesi ba mbote na pesi Nico Shungu na kati ya Grèce beau frère nanga mbote na pesi Medio Yakome na pesi na kati ya Grèce mbote na pesi vie nanga Jean-Paul na kati ya Belgique na pesi pasteur nanga mbote na kombo ya pasteur Batime Mwamba na molonga na ye mama Mireille na kata Grèce na pesi bana nyonso ya Grèce mbote soko dans la posa lelo somba mukanda kende na ngepa ya pasteur Batime Mwamba atia loboko oya ye ratakate orosutuka boye au mati avion dans la kata Italie au dans la kata France. Bon, merci beaucoup pina ezali ngai Julien Kelly représentant yaba réfugié donc ndeto loba kaka asaki ya tonton duna musuni c'est la kaka climat ba âge zo pousse la rasi lutte contre la vieillesse donc toza kaka donc biso na ba jeune ba 18 ans ba 20 ans ba 30 ans toza kaka. Merci beaucoup. Voilà, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel. Sur mon émission où vous avez juste de partager. Soza abonné na bisote, abonne-toi, c'est gratuit. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel. Allez, bye bye. Asiko Mera Yemisagi Tobodi Kasai Atoni Kuba Papa ye Olingo yanga na yo e bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamwota e basa basa Bachakre na sala yo, na nzoto na yo Bajaluma wate o, bajaluma wate Atoni kuba papa ye Olingo yanga na yo e bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bambote Bachakre na sala yo, na soto na yo Bajaluma wate o, bajaluma wate Talabana tobota na yo papa ye Mokolo bakokola bakobenga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angala leli Shabiki mwanzango emeya menao Talabana tobota na yo papa ye Mokolo bakokola bakobenga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angana leli o Antoni Kuba papa Feli bomengo
matututu